na melo. Tala, ezali ka mwali satati. Nathan. Systématique. Moi mon père, oui. Sauver Master Perna. Biso docteur yepo na aventure ti. Lokola yo lobi ke no e kalango ko mi pembeni docteur leka. Poto ko ma place ngo to sauver Master wana. Poso di père wana li futwa dae. Faux pas. Nathan, systématique. Faux pas. Voilà na boya. Na mona raison na pene ke no ba père wana. Poto sauver mon wana père wana. Oh mon Dieu, moi la pauvre. Nzambe lo bien le gaya ya sata nazana dule album Abraham nazana ngwa mama ina oi nazana ngwa oh verbal en bref hein to ça va nouvelle en bref et le to yeli awa petit tour petit a confiance na biso amonaki père ya master na biso e kala na yo yango te yo vebilali ayenge Momi wana bayaka na ye wana. Ce n'est pas un momi. Il est un momi qui est le source. Quelle source? Azana Sida. Soi-disant. Mais on ne sait jamais. Problème que tu as soi-disant t'es Azana. Ah voilà n'importe qui confie. Ce n'est pas. Exactement. Tu peux dévoiler ce secret pour ma femme mais bakani la rango. Mais c'est juste moi de saler examen tout ça na preuve. Bon, soi-disant que non, yonde mutoza pena na liste ango pour libérer biso liste wana pour biso to dévoiler secret. N'est-ce pas bien? Biso to yebo to sauver mo limo, ya mwana mai na biso. ebana tangu lubingana iyo kashi liste wana nasana ko kasinga kadaka metanga makuboyi namuni ba namuko bazutanga liste wana ngai ne teme sur le tenzo tunanga alzi na kabati yako nina kuna foto kupingo tangu ne foto kupingo na senkamina ngo nenzo ya kashi
Chéri papa. Yo papa. Isa commerce na ngai. Papa yo kanani. Vendo ngala hunde ni mulati. Vendo ngai. Oh mami ndili. No vendo na. Yo papa. Ko opikisa molimo amu. Ko singa ngambo. Tonne ngwana ve to simisa au plan. Mais tout ça ni, tout ça va la loi que pique ni.